Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Konanga ya Congo, Centre de formation Africa afongoli ba porte na ye po na moto nyonso oyo alingi ayekola tope azwa ba formation lokola ya informatique, langue, make-up, auto-école. Yebake Congo ya lobi esengeli oyekola métier na Centre de formation Africa okozwa masolo informatique mobimba pe Okokoma, informaticien professionnel paix et talent. C'est un centre de formation Africa. Nous avons ici des connaissances où balingi passer la formation pour avoir toujours la formation pour la informatique, toujours la esthétique, toujours la make-up et toujours la langue. Na ba langue toujours na awa toujours na français pour améliorer français naie. Donc à Koya nous avons la formation lokola anglais, nous avons la swahili, nous avons la espagnol. Les amalamu koyekola bakoto mususu pona ko bakisa un plus na vie. Et puis tout se base mingi na informatique. Informatique na mukolo lelo les ali avantage du fait que technologie est avancée. Donc ceux qui ont universitaire, peu importe le domaine où vous avez mais ceux qui ont école informatique, vous allez le connaître sur Tangité. Pour nous Kosobango, adresse ezali semoko. Yebake, bazali bongo na commune ya Liberté, 7e rue industrielle, numéro 16. Référence auditorat militaire ou Université Africa. Contact kaka dans centre de formation Africa. Okosobango mobimba po, bazali wana kitoko, bazako zelayo. Na maboko ya kofongwama na centre de formation Africa Congolais nyoso akomi utile la société na centre de formation Africa biso nyoso tolobi mati ezabongo wow. République démocratique du Congo, ville, province de Kinshasa, Bonda, école, magazine d'actualité, l'histoire si Kabal de Konanga Bosa, et belle plan en abisso Yango et Bandi, soit télé comment on pour la Kotia Nassé. Le local de le campus, surtout ensemble, nous devons changer l'image Yamboka Oyo. Parce que le Baka, le chèque ou la victoire ne dépend pas d'un individu, mais dépend de tous. Mais il faut mieux tourner ici aux alliés. Est-ce que réellement vous allez contribuer pour le cas avancement tout le développement en Boka Oyo? Parmi les autres, vous allez dans les pasteurs, les Zambie. Vous appelez les politiciens. Mais les politiciens, on a mis l'église chaque dimanche. Vous allez répondre à rendez-vous, à pasteur, à jour où on va faire ça. Quand on va passer, on a beaucoup de bango, on va faire ça.
nanga aussi à la prière à Sabelaka pour le local lobby amona olingo topé munene ya Zambi Félix du chilo bopé la quoi la à Sabelaka pour le local lobby amona bolingo topé munene ya Zambi de même aller aussi Joseph Kabila Kabangi mais Zambi wana est-ce que réellement que alors que ma prière est surtout ba pasteur oyo bazali kosala musala ya Nzambe pour que changer l'image à Congo. Est-ce que vraiment nous sommes à la souci aux Congolais? Parce que eux, tout ça comme on a commenté, est-ce que moi la boca fait tirer le chiobo, on a dit qu'on ganga, on a dit qu'on matin mongongo, on a dit qu'on dénonçait agression rwandaise, eux ça va quand un boca eux, pour l'aller, les alliés bongo, moi la boca, autour je sais Kabila Kabang est né, Azali, patron de AFC, patron de M23. Mais il y a encore les hommes de Dieu. On va être derrière. On va quitter la prière ya Nanga. On va quitter la Nanga même communion. Le dimanche. Parce que Nanga dimanche, dans l'église catholique, il y a communion. Il y a même des hommes de Dieu ou des pasteurs. Oh, Mamonaka, rebelle, je suis l'église de dimanche pour qu'il va prier. Mais est-ce que, terre, nous sommes là, nous sommes là, et que le maquillé va congolais belé zali ko sopana to yebité parce que comme molimo elle est comme Nzambe mais ce qui est important yona ngai à tout ça pasteur tout me ko saka ba analyse est-ce que réellement il faut ange moko auta likolo a ko annoncer biso que voilà prière il y a des hôtels il y a des Wilfried Samba et comité pas Nzambe parce que aboma ba kila ba congolais aboma minu ba congolais tout pas tout pas makila ba congolais zali yona nga futo yeba Congo oyo, ils ont senga soute que Bundele Akita na fimbo pour abongisa Congo. À l'époque, je vous avais dit la fois passée que tout ça comme on a acteur politique belé, batak sabana ba internat na Congo central. À l'époque c'était ba Congo, ba Zaïre, topé na Grand. Mais le au mingi ba ko profiter ko sabana bango na ba poto. Automatiquement te détruire enseignement à Congo parce que personne à ça qu'on pensait pour que Aluka appelle sa vie à madame et pas enseignant. Certainement, toujours pour ça là, pour que Aluka tu paies sa chance de manière que gratuité enseignement est à madame, est effectif. Mais effectivement, vous avez école nini. L'État congolais peut l'engamonaï. Est-ce qu'il y a une chance, a eu vraiment une responsabilité de retourner à l'école à Sika. Mais moi, je peux vous confirmer que soit ma commune ming à la ville professeur qui a ça au ça constat que ba chantier au salé 5 chantiers au fait oyo je Kabila Lobaka l'époque naïe 5 chantiers où je Kabila Lobaka mais le comme vraiment comme on a lelo à travers misra au moi mboka flit c'est que chilo mazali ko sala pour que na lemba pour comment ba chantier ndenge na ndenge de togaba na ba béton OK na matete au quoi la njili d'ailleurs les autres sabino que njili si réellement que njili malgré tout le hôtel social, mais il faudrait au moins la carte d'infrastructure, Jili, pour que ça merci dans le gouvernement en place. Stade omnisport et tout le monde Jili. Si tu as même la quartier, c'est Tiwana, l'avenue commerciale, pour ça, on constate que l'avenue Wana est comme une avenue Kitoko. Mais comme il y a un Jili, tu as une salité à l'époque. Mais l'État congolais a la responsabilité à Tonga, mais comme il y a Sika. Auquel m'a été l'embanga, ba mon bel même la quartier, même la Kingabwa, le temps congolais de Tonga basé là. Mais peuple de population yonangai, tout ça qu'on canisani ni pour que basé ce Tongami, et ça basé moi malamu. Il n'y a pas si c'est mauvais ni autant basé le okuta zéro partout. C'est comme si il y a l'absence de l'autorité à l'État. C'est comme si population basé batté que basé au basé bango. Et c'est aussi que bongisa ko pesa ko propriété. Nous se tourner senga. Yona ngai tous ba responsabilité. Parce que ma responsabilité est aller partager. L'État ça va devoir naé pe yona nga pe ça va devoir na biso. Comment est-ce que vous mettez la musique il a 23h? Vous mettez la musique no makasa bar na yo. Mais ça va de fois là. Est-ce que au bas l'État ça lui pe kakayo. Merci. Édition le oyo. Les éditions Moro Trobet à Massolé Belé, on a 3 sujets en la carte à plateau. Tout cela d'abord, la haut Italie,
gestion de la ville-province à Kinshasa. Deuxièmement, tout ce qui est Italie, Assemblée nationale, tu as vu comment est-ce que moi, je vais Cameroun a aussi démissionné. Est-ce réellement à remplacer? Parce que de l'autre côté, tout le monde a Christophe Mosso a aussi que ça va bien qu'on a eu, tu as eu des manières qui est à succéder à pouvoir. Malheureusement, l'Union sacrée a sali choix na ye. Pe tu remets à solo na conflit aux alliés koluka et salement entre deux communes serres, communes encelées, na commune ya Kimbaseke. Si c'est pas toi je suis avec moi Lamboka, Patro Souka, au azal sud défenseur, il y a parti au pouvoir té, comment le défenseur, il y a République. Alors on a naye, dans Sabino mais avant tout le na Lamboka Patro Souka, azal aussi au milieu du village, au centre de tout. Parce que être défenseur, il y a République, n'est pas dire être toujours pour que l'IDPS ait la force dans l'eau. Parce que dans la République, tout le monde a perdu, mais il va suspendre les bangos. Mais tout le monde a l'IDPS, tout le monde a décidé, tout le monde a la mouka, tout le monde a parti politique belé. On est vraiment pas de souka, vraiment au milieu pour que à ça la analyse beaucoup propre et qui permettre que Congolais et Sigazali à comprendre réellement. Oyo, et ça que la République démocratique du Congo, derrière les caméras là, je voyais à la présence de Wilfried Samba, Papa Yabana Ebele, et pourquoi pas, na Benjamin Kilunga, sans oublier Yannick Aloso, réalisation et Simami et Père Mboka, Igride Mateta. On a dit à la présentation, comme d'habitude, directement dans l'hôtel là, on a présenté nous invité dans la salle de plateau Mboka, Patro Souka, à qui je dis bonjour et bienvenue dans cette belle et grande émission par excellence Bondaya Ekolo. Merci mbote nandeko alendewa mbote na balandi nyonso o balandaka biso tango nyonso na kati ya magazine na bino ya kitoko mbondekolo oyo bondima kopesa biso confiance tango nyonso boza ko dérangeaka alendewa pona kobenga biso ko partageaka masolo ya mboka vraiment na pesi bino ba mbote bisika bozali boko bakolanda yango parce que ezali magazine na bino oyo ezakola musaka bino pona koyebaka bosolo ya mboka na bino ezali kaka oyo ya bino défenseur de la République et Patonsuka oyo azali awa pona ko répondre na ba question oyo tokosola ndeko alendewa Patonsuka si otali ne longi nangai osa constat que nazo toka mais c'est un climatiseur dans le plateau. Vous avez le pour la République. Un mot à rapport au gestionnaire Yasnel. Est-ce réellement à la hauteur, il y a aussi un malam ou pas? Péni nous le pour la Congolais et Bénin où était une gestion Yasnel à Katamboka avant que tout le monde se gêne dans le temps. Merci Bayimbo Kanyoso Baza Kolanda Ndenge Toza Koloba Nazali défenseur ya République. Ya liboso na kotalisa bayimboka lolenge ndeko aza koloba atoki ezali condition ya courant o ezali kopesa pasi na kata mboka na biso toyebi ke lelo courant o ezali ya biso moko toyebi tozalaka na ba inga 1 inga 2 oyo courant eutaka koto mosusu te ezali epai na biso tokomi komona biso moko bana mboka tozali kosouffrir pona ya courant tomonaki l'autre fois ndenge tata mokonzi ekolo kaka likambo oyo ya courant yango esalaki ke akita malamu te mais topesi longoni ya po mokonzi mboka aye ko comprendre lelo bato ebele oyo bazalaki toujours na kati ya gestion ya oyo etali makambo na biso ya courant bazalaki kosalela peuple congolais te bango pona bango babandaki kopesa intérêt makasi na bandeko na biso ya bapaya bazwaka courant malamo mais biso moko na kata mboka courant malamo te yango na pesi mokonzi mboka longonia ndenge aponeli biso oyo azali nouveau dirigeant ya sika ingénieur oyo tozali kobenga Teddy Luamba oyo azali DG ya sika oyo akoti en tout cas naza kosenga na mo DG Teddy Luamba en tout cas pona équipe ya malamo toyebi ke yo zali oyo ya biso ya mboka ba o bazalaki mingi bazalaki ba o bana ko uta na banque mondiale nde moto bana ko tia bango yango ba bana ko pesa mingi courant na bapaya mais lokola tozuyo moko ingénieur Teddy Luamba vraiment sunga ba imboka vraiment courant ekoma stable ekozala malamu kotala lokola ndeko na biso alende waza kolela awa tozali kosala émission toza kosala na ba groupe mais mboka na biso courant ezali ya biso moko tosengi vraiment mosala ezala malamu j'ai confiance na ndenge na yebi kozali moto ya terrain
kobana kodala na terrain na peso pe bambote bisika ozali na profiter kopesa na Adem na biso Roger oyo azali toujours pembeni ya DG Teddy Luamba kobana kopesa ba conseil pour succès dans la malamu courant soki zongi kimia alede wa kosepela baimboka bakosepela tokobetelo maboko na confiance oyo mokonza mboka anomaki yo. Voilà, merci beaucoup. On a analysé mon amboka Patro Souka, on a les défenseurs de la République à Boye Bagé Monde, qu'on a parmi les magazines à Mounene, on a katia Mboka Oyo, vous avez un plateau na yango moko to ba ba de connaître ndenge on linga d'abord avant que tu continues mon amboka Patro Souka pour que tout ça ba analyse il y a ba sujet on a peut savoir tout que d'abord on va régir aba so élément au so réellement que vous allez un bon leader, vous avez la vision on a pour la Congo. Il y a qu'un monde de culture tout ça élément on va juste après c'est parti de la régie. Les commandos qui sont les Camerounais parce que même les mots t'attendent au conseil le baki moindre escarmouche. C'est le baki on va bien qui même au Rwanda attaque excusez ce Rwanda a attaqué toi quoi attaquer c'est pas le Rwanda Rwanda et ça c'est les Camerounais il fallait tu as mis mon mboka na plateau oyo na cadre Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebike aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba ye bakoya koseleka rapport ke topesi mutu place tel ozomona soki désordre ye eza bino nde bokendaki na terrain nde botie désordre et nos chefs coutumiers ozomona ya on a lobi que makambo wana beaucoup plus to condamner ba chef coutumier luka masina te ba wana za ba mascarade oh non biso population basina to temi lokuta ba luka ba poche na bango bazo luka mbongo pona ba à la base à la source to kanga bango siko pena na bandako na bango eza tite kamba ko za nzela asala mbeba asala likama te ba ko za pena na kata bandako ko aza kunde bazuye ba luki ba e ba ko esko ko accuser urbanisme a kopesa mon autorisation dernièrement na solo la kina chez les disons ya urbanisme ay to kana ni donc na maziba a cause ko autorisation de bâtir abiso ko mwana ngwa ntuga bourgmestre kanga yango benga ngai kusuma ba jamaa wana asinde komo pandisango bokeba ba maladie mingi eza ko uta na bloc tozali kolia nyama o tozali kolia tokotisa na nzoto eza komemela biso bangambo ebele kuto te koloba awa bakaya ba mort naturel eza na banyama mususu sia mikufeli yo komikata otekeli baninga mais maladie ba mpox bozo monta te zo kutepa ina banyama ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda tout ce qu'on a été pour la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya de retour sur ce plateau exceptionnel ya bonda ekolo magazine d'actualité un professionnel il faut toujours osala la maîtrise ya musala ozali kosala au lieu que ozo attend ko publier biloko ezanga ntina premier za makasi ato bana d'abord likambo o etali gestion ya ville province ya Kinshasa na linga d'abord to bana to za sujet ngo to d'abord likambo o ya moi neti ba kaka conflit mokizo luka esalema entre deux communes sœurs commune ya Kimbaseke na commune ya Nsele ba hiérarchie ya commune wala topé ba autorité à commune à Kimbaseke est dirigée par moi Mboka Jean Singanga et de l'autre côté la commune est dirigée par moi Mboka Mbo Frankenzola Meso. Par contre belle ça bango vraiment félicitations parce que linga bango malamu. Baza ba autorité bazali ko représenter valablement les chefs de l'État fait tirer les Chilombo. Mais moi ma kelele mukie c'est le kola ebima pas bango balé na Italie ba limite.
La lingi état que moi mboka patro souka avant que ata défenseur république asa d'abord défenseur ya pouvoir passer que ça moko ya IDPS. La lingi to souka ngani na kata IDPS. Patro souka. Je crois que ça dit Cameroun bombaté même si vous allez défendre la république vous allez moko ya IDPS. Kotala lokwa net sabi neti. Moi makele mukezo eluko ebotama entre Kinshasa et la commune en Sélé. Par rapport au établi la limite en qualité na yo moko ya IDPS parce que les deux responsabilités wana les deux responsables wana parce que bato de ko ya IDPS. Un mot euro permettre que les bango ezala apaisé par rapport na bango. Merci ndeko Alain Dewa, merci Nabalandi o baza kolanda ndenge ndeko Alain Dewa za koloba nazali défenseur ya République mais nazali membre o ya kati ya famille IDPS o tozali na pouvoir diriger pouvoir actuellement nazali koloba na motuna ya ndeko na biso malgré na yaki pona yango te mais lokola ndeko non la ligue participer quand même qui ko kima yango te po bayimboka o baza kolanda bakoloba ke comment ba poser moi na mboka question mais à répondre yango te mais to komeka to solo la yango parce que je connais les selon la polémique Franck Monzo la meso bambote bisiko zali na pesi lisusu na bourgmestre Jean Singanga bambote bisiko zali parce que bangomi balé bazali na kati ya famille na biso politique o to za ko benga IDPS. En tout cas na oyo lobi makamo ya conflit yo zali ko to zali ko yoka même ngape na yoka ki yango mwa nungu ba misusu balingi ba pelisa moto pona koloba ke mwana mboka Franck Mbo surtout ba réseaux sociaux na ndeko na ye Jean Singanga baza ko yoka na te bazali ko potana ezali lokuta parce que bazali bana ya tata moko famille moko IDPS soki IDPS te ekozala pasi pona bango bino ba obo za koya na babiloko wana botika eza ba comportement ya malamu te nayebi ke eloko bandeko bazali kopotana ezali makambo ya limite malgré makambo ya limite ezali makambo o ezali koboma mboka na biso toyebi soki lelo biso na Rwanda tozali kopotana ezali kaka pona makambo ya en tout cas na lingaka vraiment conflit ya ba limite te po ezalaka conflit oyo eboma même bakoko na biso à l'époque tomona ba koko na biso babandaka koboma na mboka bona mboko bazo welela zamba limite yango ka mutu créaka trouble en tout cas na kosenga na debugumese toyebi ke Franck Monzo la meso avant ozala na sele ezalaka na ba oyo pokutaka limite batikaka yango na mikanda ozana yango lelo za kolanda administrativement oza kolanda ndenge kaka oyo bapesaki yo limite wana ndeko Jean Singanga ndenge moko ozali kolanda limite wana en tout cas nayokaki bandeko mosusu pe balobi ke ndeko Jean Singanga azali kolandela akutaki obe mukanda moko na mesa oyo ndeko oyo ye a remplaçaki atikaka yango ya kowelelaka Jano Kano la le ministre azali pe membre oyo biso na kati ya famille toujours ministre intérieur actuel ye atikaka papier wana pona makambo ya espace wana en tout cas azali vivant gloire à Dieu parce que azali ministre actuel ya intérieur oyo ata kotala affaire coutumier ya ville province ya Kinshasa na kosenga vraiment bino mibale bozala vraiment apaisé to landela makambo wana epai ya ye ministre yene motako yeba si réellement atika ki mokanda wana yepe motakomi na ebonga yango akoyeba kotia vraiment kimia na oyo ezali pona kondongana ya makambo ya limite wana mais na kosenga na population oyo nyonso ya bisika ngo bazali kobenga buma bandeko ya buma bino nyonso bozala na kimia parce que bozali peuple oyo bozali toujours peuple ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi ba changer bino mboka te bo continuer ko vivre kaka ndenge babana ko vivre kala ti le temps solution e ya kozwama soki bakoloba ke kobana lelo bato ya buma botikali obe na commune ya Sele botikali wana soki pe bakoloba bokomi na commune ya Kimateke botikali parce que moto moko akowelela te limite tokotosa ndenge leta akabola eloko moko ezala te ya kobomana pe na sengi na ndeko Franck Monzo la meso zala kimia ndeko Jansi azali ndeko na yo ndeko Jansi nganga pe zala kimia wana zali ndeko na yo biso tolobaka eloko o toza kopesa un peu moi conseil na IDPS ezalaka na moto te oyo akoloba ke ya banda kala oyo bandi lelo non IDPS ezali
soki moto akoti lelo asadere na kati ya parti na biso ya IDPS balobi office carrément akomi membre ya IDPS na oyo azalaki lobi na oyo lelo bino nyonso bozali ba membre ndenge moko moto aleki moninga azali te eloko wana tomeka vraiment kolongola yango parce que bino mibale bozali bana ya IDPS soki yo bandaka na 1960 ndeko Frank abandaki na 1990 bino nyonso bozali toujours kotamona idéologie ya IDPS nde moto azali komandate bino toza na signature obe moko ya actuel président à l'intérim na biso le secrétaire général Augustin Kabuya on a kopesa bambote bizali oyo ayebi tous les membres ya IDPS soki ye ayebi yo te c'est que oza membre ya IDPS te mais soki ayebi yo okomona biki kaka oyo ataki Jean Singanga kaka le même biki oyo akotindaki mwana mboka Frank Monzola meso totika ba polémique ya parti na biso IDPS tokoki ko wela te biso nyonso tozali bana ya papa na biso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo elongona secrétaire général Augustin Kabuya merci pour na oyo bayimboka bakokai kotuna na oyo etali conflit wana na lobi conflit ezali te kimi ezali ndeko Jano Kano meka pe kolandela yango lokolo za pe membre toujours ya IDPS tia kimia po toyeba limiti malasima bandeko bafanda na ndenge ya kimia. Oh, voilà. Même banda ko seto zalaka basali ninganaka. Je comprends bien que moi na mboka Patro Souka aza clair ya kolobake. Il y a une personne qui a gérer parti au quotidien, c'est le secrétaire général Augustin Kabuya. Moi, je suis Jean Singanga. Moi, je suis Mbofak Zola Meso. Je suis retenu. Mais je suis Zinga Bango. Tout ça, maman, je suis parce que le moment où tu peux sa moto, nous ne sommes pas là pour que tu peux sa moto. Beaucoup plus de Alain Dewa. Nali kolo bisa ba deko o tobeka ba journal kwiti bravo na mona mboka Manassé Chibangu M Chiba journal kwiti il y a des gens là on va dire qu'on appelle ça ba moto Frank Monzola Meso avec Jean Singanga entre Babo Mbale et il n'y a pas de conflit entre ces deux hommes là parce que bazali ba autorité minière on va dire qu'on représenter chef de l'état là ba entité on va dire qu'on sale là. Honorable Frank Monzola Meso, Olelo actuellement aussi bourgmestre comme dans Célé. Honorable Paul aussi député provincial. Pénémola Mboka, excellence Jean Singanga. Vous avez devoir, il y a Luka Kimia et Zalabisika vous allez parce que population eux même atangai, ata pas trop souka. C'est le on a besoin de la commune dans Célé. Tout comme la Kimbaseke, tout le Kaka Bilomi Balé. Donc, ils ont important, c'est mon côté, tout le cas entre vous deux. Je rappelle encore la population que le message au patron Souka ou Tukoloba. La population que vous avez la kimia. Exactement, il faut que vous avez la kimia. Vous avez là toujours. Moi, la Mboka, Otobengi, ministre intérieur, Jano Kano, après sa conclusion. Merci à patron Souka parce qu'il a réfléchi encore très loin. Patron Souka a démontré sagesse. Je peux dire que c'est un peu ceux qui ont dit que vous avez toujours un attaque ou bien peut-être les chefs coutumiers. Soit des groupements moroboy. Ozo Luka, bakele ebote ba pour que yo ole ba positionnement na yo. C'est pas avec l'état de ko positionnement na yo. Il fallait d'abord sur chef coutumier banda ko positionnement na yo la famille na yo. Famille na yo ba pour na yo ba désigner yo comme chef coutumier to chef groupement et bourgmestre à cause acte. Il ne faut pas boire qu'on embrouille par bourgmestre. À nos bourgmestres, Frank Monzola Meso, on appelle ça cahier vraiment coup de chapeau makasi, puis la liga cahier mingi, puis la Jean Singanga, on a tout ça kamingi, dans ce nabino, bolingo, bomoko pour que vous honorez parti au pouvoir au lelo actuellement, les alliés qu'on dirige République démocratique du Congo. Beaucoup honorango, na calme, na maîtrise, puis le problème nabino, bo luka de manière que et une solution administrativement et surtout que Yemoko Jano Kano a donné Sikawana et que ça madame va problème et sa solution madame moi la mboka Patro Souka en tout cas c'est pas dans analyse d'ailleurs parce que la retrouver vous allez vraiment au milieu du village on lancer juste un dernier mot pour la mboka Frank Monzola Meso et Jean Singanga la population paix sans oublier Jano Kano la Rose pour que tu conclures dans la yo parce que la ligne des émissions auto ça débattre avec la barre
Mais étant donné que les problèmes aux aliko, Bimanakati, il y a famille, il y a IDPS, il faut au moins pour que la population comprenne que yo est qui défenseur de la République, au Yebiango. Pour ça, il y a bien des passes, alors, un mot à Souka entre les deux bourgmestres et le ministre intérieur pour que tu conclues tout ça. Dossier, c'est parti. Merci Nako Linga na répondre question na yo wana to kopesa vraiment conseil en tant que défenseur ya République awa na longwe na IDPS parce que IDPS déjà na uti kolobela bandeko bayoki conseil ya IDPS bango misato surtout que ministre na biso intérieur Jano Kano ya zale wana pe lisusu moko ya IDPS déjà na pesa ki conseil mais awa na ye en tant que défenseur ya République pona koloba conflit oyo bolingi botsa ezali mingi bino bato bolukaka yango ezali ba chef coutumier souci na bino ezalaka soki okei na ngambu boye pona kotalisa peut-être dirigeant oyo na ngambu wana atalisi yo ke ba avantage oyo amoni peut-être ateli yo kitoko te omoni ke awa ezosimba te il faut na kende na memango na ngambu tout ba faux chef parce que na yebi yango et donc ils ont créé yango wana oza chef à le couteau qui pas mbo Frank nzola mais salbi que aza ko reconnaître o kimi mbango ye et pas ya Jansinganga pour andi mayo biloko wana bino naza côté le ba chef couteau très bien yango naza ko senga même na ministre na biso intérieur Jano Kano on alingaka pe mingi open na komi kolinga na devoir musala o ba pesio eza musala oyo te ya ko mema ba vanti tonini outi vraiment na o italaki makambo ya bana kelasi awa batio siko makambo ya conflit ya ba chef coutumier o balaka bandoki makasi mais na yebi ke yo kolonga bango mais ka kotele mais vraiment ba chef coutumier o baza kotiaka désordre eza moko ya exercice o ba pesio histoire ya kimateke na sele ezali test o batie yo pona koyeba ba vrai chef coutumier na ba faux chef coutumier meka kolandela yango bino ba chef coutumier boyeba ke dossier ekomi na maboko ya patontuka na dalaki na magamba ba chef coutumier te mais cette fois-ci il faut tokotango parce que je suis le défenseur de la République na kotala mabele na biso nyonso il faut na landela yango soki tozo landela yango te eza malamu te. Voilà, merci beaucoup. On a analysé mon amboka patro souka défenseur République même message n'est pas mon amboka Jano Kano zali boui. Mon amboka Jano Kano la rose. Yeba que prédécesseur na yo azaki on a tediti tengi j'espère kabuya. Azaki ministre intérieur akoka quitter. Pour que asili ça va conflit coutumier azaka ta vie prophète Kinshasa. Pe à part ba conflit coutumier même encore makambo etali ba désordre ba mobondo ba kulula et autres akokite atiki ya mokala mesa de zalaka. Quand on pas qu'il y a une éducation à cause de problème oyo mona boka Jano Kano otiki le col a coupé sa balle à bulletin à zuite tilo. Mais la recette là Jano Kano le col a oyo à niveau intérieur Luka Villa qui ça oyo ezali le oyo condamné ils allaient condamner à clair ils ont condamné et vivre dans ba kulula et vivre dans ba mobondo et vivre dans désordre Luka a changé visage à qui ça s'est changé chef de l'état fédéral de Chilombo a donc senga kimia na bomoko bolingo ezala démontrer réellement que le chef de l'état ya ko sala ke kimia bomoko bolingo ekota pour que tout za Congo ya sika. Merci beaucoup ça ba sujet autre betango micro ya na mboka patro siko to bengae o tali secrétaire qui ça mais siko to ke da ba sujet la biso tout ngo siko tout ça beaucoup plus basé d'abord premièrement na likam o Italie Assemblée nationale ya République démocratique du Congo. Tu me comment est-ce que moi mboka Vital Kamerhe a été démissionné oui na couloir mingo alba que Vital Kamerhe azali complice à détourner mon ba député et autres mais union sacrée tout le monde ba candidature ba ko yebele entre autres ya papa na biso to pe partir chez Christophe Mboso ko dia Poanga et bimaki papa na biso a postulé encore pour que azala candidat la présidium ya union sacrée et présidium ya union sacrée qu'on a assemblée nationale est-ce réellement ba diminuer to ba boyi to ko bango sikoyo parce que l'union sacrée a un candidat unique. Là, mais anani. Tu vois, bango sikoyo. Moi, je ne pas te souka. On va lire défenseur République. Moi, je ne Vital Kamerhe a été démissionné. Boni na katemino union sacrée. La union na candidat aussi comme défenseur ya parti au pouvoir. Boni na union sacrée. En rapport au Italie Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a secrétaire Zoa président ya Perchoir Rwanda. Bosa ko kanisa ndenge ni to moni le ekomi
mwana mboka o azalaki président o azalaki ministre ya industrie ye auti ko postuler pour que akoma président. C'est comme si il y a commis le candidat Idi ka union sacrée. Est-ce réellement vous êtes content d'un chef de l'État auti ko ndimaye ou il y a encore un rapport na présence de Sikawana? Merci ndeko Alain de Wanama oyo itali Assemblée nationale ba imboka baza kolanda toyebeke kala mingi te tozokende vraiment na mapona miyango ndenge kaka Alain de olobi mais na ndenge tozalaka na mapona miyango tata mokonzi ekolo atake haute autorité de référence oyo azali président ya union sacrée yepe na lingomba ya union sacrée bazalaka toujours na bandeko na biso oyo ke esengi yepe azwa quand même décision na bandeko toyebi ke décision pe ezwamaki pe eutaki bazalaki na réunion ya kafu mokolo lobi oyo toyoki ke mokonzi mboka vraiment na union sacrée mobimba ba présenter ndeko na biso Ememboji yende lokola candidat unique ya union sacrée mais toyebi ke bandeko pe oyo bazali ba député ya biso bango pe na tour na bango bakoyeba ndenge nene ya kopona soki bakolanda tata mokonzi ekolo ezali mabete parce que mingi bazali wana bazali oyo ya famille na biso ya union sacrée oyo toza kotambola na maître kaka moko soki aponi moto biso nyonso toza vraiment na ndingisa ya kopona pe moto wana mais ekozanga te na ndeko oyo pe baponi ba question pe ezanga te ya ko mais lelo même ndeko avant pe tokene na mapona mina yebi ke bandeko pe union sacrée ko ata tata mokonzi azali te mais ba leader pe oyo aikata union sacrée oyo tozana kata président moko na moko pe azali na lingomba politique na ye oyo pe akomeka pe kosolola na ndeko oyo baponi comme candidat parce que ko kanisa te soki tata mokonzi ekolo alobi union sacrée mobima non toponi ndeko tel et soki kaka lolenge wana non IDPS pe na tour na ye azali pe na moto o azali kokamba IDPS oyo tozali kobenga président intérim mwana mboko Gise Kabuya ye pa koyeba kosolola na ba député na biso ya IDPS na ba mosaïque na biso pona koyeba kotala na ndingisa to choix ya union sacrée oyo tata mokonzi ekolo aponi soki ako répondre na ba ndenge pe oyo lingoma na biso ya IDPS ekondima tokozalana toujours pona ko kondima ye na ndenge ya union sacrée ndenge moko mwana mboka Jean-Pierre Mbemba na lisangana ya MNC ndenge moko ndeko Bayati ndenge moko ba parti ezali ebele o pe bango pe bakoluka babenga oyo azali lokola candidat o bapone na kata union sacrée kosola na ye soki ako répondre na ba critères ya ba parti politique wana nyonso biso pe tokopesa maboko mais soki ako répondre pété tokoki pe kozonga epai ya tata mokonzi ekolo oyo azali haute autorité de référence ya union sacrée mpona koyebisa ke candidature ya ndeko ndenge oponaki mais tomoni sur le terrain baparti politique moko na moko atiaki quand même condition mais ndeko aza korépondre te bakoki pe kochange ezali pe tard te mpona koloba ke non lokola tata mokonzi ekolo union sacrée eponi kaka ye nde moto atikali non pour le moment azali candidat unique ya union sacrée mais bandeko ope bapostilaki bokoki pe kolongola te soki ozani makasi ndenge toza koloba tata papa mboso soki amoni ke akosala pe face na ndeko problème eza te nyonso ezali badepute bato bakoyeba kopona atake défenseur ya république oyo etali maye assemblée nationale yango wana vraiment na ndeko oyo baponi na kata union sacrée vraiment meka kozala toujours na kata vision ya union sacrée ndenge tata mokonzi ekolo aza kolinga mpona kocontribuer na vision na biso ekozala pe malamu. Voilà, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Maintenant, toutes les questions. Oui, bien que le mot d'ordre de l'union sacrée, Moutabou la Kazalité, premièrement. Deuxièmement, moi, je suis Vital Kamere, Azaki, il y a INC, parti politique, il y a et même Boji, Oyo, Boji Kotiali, Oyo, Opodé comme candidat unique, aussi mon INC. Quand on a la carte Congo, vous allez confronter les problèmes et bélir le problème sécuritaire, social et peuple. Est-ce que vous croyez réellement que le candidat y a un même Boji? Il faut relever côte, il faut que la sécurité madame et contre la partie est et Mboka, pour changer l'image. Il y a social et peuple congolais pour que les Congolais aient la kimia et surtout que bientôt là, donc 2028 et surtout comme les Sika, puis constitutionnellement, il faut que et bon pour que tout le cas, candidat Sika contre les Sika. Na oyo tuni
Quelle est la question là? Non, question na yo. La question normale. Moi, je suis défenseur à la République et on a dans la Babylone on a répertoire. Pourquoi mentalité mais quelle est la question là? Parce que na yebi ke bato mosusu bozali koloba déjà na yoki ba misu ba bengi ngamo na mboka pato tuka comment Vital Kamerhe daki na INC toujours bozu membre ya INC ezali choix oyo mokonzi mboka aponi par rapport ya géopolitique ndenge tozali kotambola na bakati ya géopolitique esengi kotia graba nous lazali tazolela eloko moko oyo bato bokobosana te ke même ndeko oyo baponi ememboji baponi yeba yango ke mwana mboka Vital Kamerhe oyo bozali même famille politique na ye tango atambolaki tomoni ke esimbi te les mêmes badepute oyo baponaki ye les mêmes badepute babukaki ye ndenge moko mpe na yo ata tango oza kokota nakolinga vraiment osalela vraiment bwania na yo atake humain faut éviter berere ezala malgré ozali na famille politique wana mais sala tana na yo oyo ke baimboka bakotala réellement ndeko oyo aza na INC mais talent oyo aye nango eza ya ye moko eza ya Vital Kamerhe c'est ça mais soki yo koya na idéologie kaka ndenge ndeko Vital Kamerhe azalaki yeba yango kaka le même badepute oyo bakovote o kaka bango mpe bato bakosala nini bakokwesa alors na kosenga vraiment oya na vision oyo ya yo omema vraiment changement po baimboka baza kozela kaka changement baimboka batalaki mwana mboka Vital Kamerhe alobaki tenga boyeboye surtout ke na koyebisa population na biso kongomani nyonso boza kolanda bobangeloko moko te bokanisaki ntango ndeko Vital Kamerhe azwaki pouvoir na bolobaki ke ndenge ayeba akotourne tata mokonzi ekolo akosala babisalasala nzoka nde badepute bazala mpona koveye kotala soki bamoni ke place oyo ezali ça ne va pas bakoyeba ne akobalusa lelo Vital Kamerhe oyo bino bokanisaki akokangama na ebonga wana akotika le tout puissant lelo aza na ndako ndenge moko ndeko aza koya oyo baponi ye comme choix ya union sacrée toza na confiance pe aza koyoka na kosepela vidéo oyo ekomela vraiment ndeko na biso honorable Ememboji oyo défenseur ya république aza kopesa comme conseil soko kolanda conseil na ngozala malamu soki po koboya yango kosala kitetelo be olanda idéologie ya leader na yo oyo ya parti politique no yeba yango okosuka na nzela ndenge ya sukaki vraiment yaka na apport ya kitoko oyo baimboka bakoza kozela pona kopesa yo vraiment loboko na compte ya union sacrée. Voilà, merci beaucoup Congolais. Est-ce que vous allez à apport moro positif et pas le nouveau président et l'Assemblée nationale pour que tout le monde change l'image de la République démocratique du Congo et surtout que les chefs de l'État fait que Chilombo y est pour les soucis que Congo et doit changement moko. Il y a madame directement là, je salue la grande dame et les honorables. Vous bien que les honorables c'est que vous avez belé. Tout le monde a bon maman Séraphine, honorable Séraphine Kilubu. Honorable Séraphine Kilubu, on se salue à madame au niveau de Tchangou avec centre hospitalier Séraphine Kilubu. Ils ont la morgue à Kitoko, ils ont l'hôpital, ils ont la qualité professionnelle. En tout cas, honorable Séraphine Kilubu, nous avons Abaxelayo, Bamaye, et est-ce que vous allez. De l'autre côté, on peut faire encore un remerciement et pas honorable Joliama. Honorable Joliama. Dans le niveau de la province, honorable Ming Balala, Pongi, Baïba, Souté. Par contre, chef de l'État. Parce qu'on a embrouillé chef de l'État qui voilà pas la ngana ça qui mais honorable Jolia m'a bisto mon décor autour découvrir. Azana Ben Changoun, Boulouem, le secteur il y a Kapia, puis le secteur il y a Boulouem, donc il y a pas manga et tout pas naé. Honorable en tout cas Jolia m'a mais ça vous allez que ça les le bis sur la kitoko même moi Lamboka pas tout suka à couper ça au commentaire mon cul. Dans le district ya Tchako toujours remercier moi Lamboka honorable Richard Mona en tout cas continuer comme ça ma casse pour que bana Tchangu pe ba sepela et tout ça ba honorable bébé bola kata difa ba Tchangu tout ba district bisu bola muka pour que to luka en tout cas image ya madame Ezoma on a kata République démocratique du Congo mwana mboka aimé beau juge je crois on l'a dit conseil au mwana mboka pas trop suka apprécié comme défenseur République aussi moko ya union sacrée et que ça la madame pour que tout changer image ya Congo parce que ce que sali bolambu donc on peut ça aussi chance de tata mokonzi mboka ba ba kene époque na ye abunda ki moko ti asaki na bato oyo ba ko accompagner monde école ça toujours là pour que tout le côté ba solution bana musiko dans la deuxième point mais on regarde d'abord avant de deuxième point que d'avoir niveau que jiboye baki soki oza ko chatembe yo santu Thomas yo mutu ozo comprendre te que et la fondation Jonathan Sango asami salamine ana kata Kinshasa particulièrement peu généralement la kata République démocratique du Congo. Fondation Jonathan Sango, le alobi ke boya le 21 décembre. Beaucoup mona
yo santu tomba boko mona comment est-ce que baye on va préparer ka ba bonne année ba mabota la bango ba ko se retrouver baye ba préparer ba comme lelo oyo ba autonome ba tu ba ko ba moto na ba mituka ba ko zwa parce que fondation Jonathan Sangou azana pour la ko soga social ya peuple congolais ton élément au comment est-ce que ba kenya ko sala installation ya comité local dans commune Yangaba le calendrier ndengeni élément signé Christian Moucheke avec un partenaire idéologique et on réveille après ces plateaux pour que tu continues émission de Bissolo Mamboka Patrosuka défenseur de la République. C'est parti la régie. Mwana ya Congo Bondi Melangaike Fondation Jonathan Sangou Azakaka Koko Bakosala Misana Kitoko avec impact na idéologie. Boyebake, mokolo ya dimanche, le 26 octobre 2025, ezalaki ya koinda mabe na komini ya Ngaba. Putulu e Matamakala etikala po, ezalaki journée ya installation ya comité local ya Fondation Jonathan Sangou ya Ngaba. Botala salle oyo, esanzaki batu et surtout que population ya Ngaba bayo kaka na musika sango ya Fondation Jonathan Sangou. Ezalaki occasion pour na bango ba découvrir autorité morale ya Fondation Jonathan Sangou ba zope idéologie na ye po bango pe ba bana ko bénéficier ba action sociale oyo Fondation Jonathan Sangou asalaka. Lokola rendez-vous ezalaki décisif ba yaki ebele ndenge kaka boza komona na ba image oyo. Et bongo erie moko les pasteurs président Jonathan Sangou akotaki bayambaki ye na esengo nyonso na bakelelo pe na nsai o mitema. Opéra, rappeur d'élite, Seigneur dira, na qualité na ye ya pasteur, le président Jonathan Sangou abandaki nanu kolendisa population ya Ngaba na liloba ya Nzambe po ba action nyonso oyo Fondation aza kosala etabola kitoko na loboko ya ye moko mozalisi ya bikelamu nyonso. Ebongo tango tokomaki na deuxième partie ya journée ezalaki nde présentation ya Fondation na ya comité local ya Ngaba. Merci beaucoup. Ya koyeba ezake na milulu wana série ya ba question et réponse pe ezalaki po population ya Ngaba azalaki na posa ya koyeba fonctionnement ya Fondation Jonathan Sangou oyo ekenda nsango. Après ko présenter comité local ya Ngaba, président Jonathan Sangou asengi na bango ba travailler na bolingo pe na bomoko kaka ndenge statut ya Fondation eza kosenga. Na suka ya masolo bino moko boyo kanenge mbonda ebetamaki. C'est un grand jour, une journée d'installation officielle du comité local de la Fondation Jonathan Sangou, comité local de Ngaba. Nous étions venus juste pour installer cette équipe, cette grande équipe qui accepte de travailler en faveur de la Fondation Jonathan Sangou, mais cette fois-là, c'est à la commune de Ngaba. Par la présence de tout ce monde, maman, papa, jeunes garçons, en réalité, nandimaki te que Ngaba ekoki koyamba biso boye, mais namoni ke makambo nyonso ezaka Nzambe. Nzambe alingaki, en tout cas, nga na koloba eloko te bino ozomona. Donc voilà, ba mama na sepeli makasi. Population ya Ngaba pe babetisaki bonda po na kolakisa esengo oyo bazalaki na yango. Papa na biso Jonathan aye kosangisa biso mpona koluka kilia ya bana Ngaba na esengo ya bana Ngaba. Donc tokende yango ntina suka mpe tolingi ye mpe tokolingaka ye po bavoisin bakopepa na ye te ezalaka na nsima na ye. Efele ya bana bitiki ya bavive ngai na sepeli na yo ebili bayaka bakendaka bapesaka biso mokongo yo ozali na biso otiki biso te solo mpo olembi te sala bongo tata akobatela yo okokende galile ndenge moko na ngai. esali kitoko ah oui misala oyo Fondation Jonathan Sangou aza kosala
mutu akosa bino te aza vraiment contribuer positivement na social ya ba congolais soki ozana tembe zela oya kobona le 21 décembre kaka mvula oyo po olongwa sans toutement biso mbonda ekolo magazine d'actualité en tout cas tofuli bango kaka mokako soit pe tobetisi kaka mbonda. Voilà, bon, tu connais l'élément à présent Jonathan Sangou, mais je crois avant de compter ma cam au état de gestion ville à Kinshasa. Donc il y a d'abord te mettre seulement mon kilomètre mon rapport tout ça parce que Congo est allé à yo est allé en Ngaï. Tout le monde a commenté que le ministère intérieur est sanctionné, c'est perdu parti cher, c'est mon amboka, Joseph Kabila Kabangi. Mais quand moi encore sur le émission dans la chaîne de commission comment est-ce que mon amboka José Makila au Azali réellement Mouga a fait perdre juste là. Aza koye baté banane baza pour agresser Congo mboka na yi. Est-ce que c'est hypocrisie ou azo ba vérité? Pas tout ce qu'on a dit, pendant pas trop de temps. On a José Makila. Est-ce que pour ça là, réaction José Makila, est-ce qu'on peut dire que c'est hypocrisie ou aza réellement l'esprit à sauver le Congo? En tout cas, merci na motunotuni toza kokende to sala vraiment balancement rapide parce que ça peut bisika to ko fanda te naza ko ba pona makambo itali pe perdre. En tout cas, moi na mboka excellence na biso ya ministre na biso Jacquemin intérieur quand même avec na moi retard parce que pe perdre tant déjà fait ça sanction et fallait déjà basala ka ba réunion te mais tout monde qui wana baza ko sala toujours ba réunion. Peut-être bon 15 jours. Non, bah ça là qui va réunion. Peut-être bon 15 jours. Même le gouverneur n'a pas fait soulever dans la quitté, peut perdre dans la quitté toujours dans la réunion là. En tout cas, merci pour conscience qui n'a mis. Donc il y a suivi hein. Bakati ango bo meka kolandela bakota ba réunion pi. O etali moi na mboka José Makila vraiment na koloba na ba mboka. Aza na raison na ye ya munene ya koyeba moto alali ko agresser mboka na biso te. Oui, aza na raison parce que soki abimisi vérité bakolongole musala po nga na yebisaki bino réunion ya Nairobi oyo bakendaki kosangana na patron na bango oyo azali représentant ya M23 oyo azali mwana musala ya Paul Kagame Joseph Kabila Hippolyte Kanambe azalaki na bango José Makila aza na droit ya koloba agresseur te parce que soki abimisi agresseur ezali Paul Kagame Joseph Kabila akobeta epe makofi akobenga na ye na lingomba wana bisika zwaka kanyaka tolomoni azalaki kikukuma bana mboka eza kikukuma te mais asalelaki musala na ye po azali mwana musala ya Paul Kagame baza ba disciple akoki kondima te ke mettre na bango soki alobaki kozala mabe bopesa vraiment raison pour bref to ba eza hypocrisie non eza hypocrisie te bref aza kosala musala na ye po azali mwana musala ya Joseph Kabila o mettre na bango Paul Kagame bo comprendre sauver le Congo pour la bino eza important ya koloba vérité mon côté sauver le Congo eza sauver le Congo te batika biloko ya bato ya papa na biso Coutinho Fernando asalaka biloko na ye lelo kutu mauvais souvenir azalaka nango soki vi na ye atikala na badefo aza nango eza à cause ya sauver le Congo wana en tout cas ndeko tika kozongisa biso eloko wana eza koriske bachrétien nyonso kate oyo baza ya biso ya mboka oyo batelemela meme bandeko na biso ya katoliki oyo baza kosoutenaka sauver le Congo wana ekozala vraiment guerre moko ya bareligieux ekozala malamu te en tout cas batika kombo wana mpo na biso toyebi tata mokonzi ekolo deja atalisi bayimboka bomonaki deja ntango tolobaki masolo ke atalisaki ke aza kosenga loboko bamisu baboyaki loboko ayebaki te prise ya yange maître azalaki toujours na prise na ye mpe ndenge moko na profite koyebisa bayimboka tata mokonzi ekolo azali kobima nayoki bamisu babi pa tosuka mpo nini aza kokende kokutana na Macron non mokonzi na biso amesana na diplomatie akotika na diplomatie aza kokende kokutana parce que forum wana ezalaki bapreparaka bango mibale na ndeko Macron alors ndenge aza kokende bopesa confiance soki ya mabe ezali akodenonse kaka toujours biso toza na confiance ya mokwantombolo pati oyoki mwa symptôme moke c'est comme si France azosenga RD Congo afongola aéroport ya Goma est opérationnel. Donc c'est aéroport Goma est opérationnel. Yo en qualité de défenseur, la République aussi mon IDPS. Pour aéroport ya Goma ou le Goma actuellement occupé par des rebelles. Donc c'est opérationnel et quoi pour que bonheur va pour le deux quoi. Non, ba rebelle baza kalamingité bazo kende déjà na bisaki ba imbo ka boza la déjà kalamingité aller de wanga na to ko kende décembre ko
kobeta tour na Goma pona kosala toujours magazine na biso mondeko no kotala bandeko na biso balebisa biso ndenge ni bavivaki na bandeko wana kala mingi te na décembre. J'ai confiance na ba mapinga na biso FARDC o bazali kobunda tango nyonso na ba wazalendo. En tout cas courage na yebi ke Macron tango aza kosenga aéroport ya Goma efungama aza kobombela nde bato déjà papa mokonzi ekolo aza korécupérer déjà Goma aza kosenga ngo par rapport ayebi ke mboka eza kozonga na maboko na biso aéroport ezonga po ezala masolo koto wana. C'est comme si bawazalendo balasa message bo basala sur l'état akende programme ya France parce que constater que c'est comme si France avait beaucoup plus basé ba interprétation pour que contact que na ba rebelle ba français basé bien. Eloko ngana kosenga même tata mokonzi ekolo aza kokende kokutana na Macron na ministre de l'intérieur na biso na kosenga na ministre na biso ya défense pe mapinga na biso tozala na toujours ozage lisu likola lisu parce que toyebi te munguna aza pe na ba geste na yebi loko nini aza ko préparer ba pays voisins na biso nyonso komona ba frontière na biso Angola, Brazzaville, ba Zambie nyonso na sengi vraiment na ministre intérieur ba vraiment ba service na biso nyonso. J'ai confiance na ba service ya mboka la lisu likolo ya lisu pona kotala monguna voyage wana ko puye yango parce que tata mokonzi ekolo toyebi azali l'homme diplomate oyo soki alobi akende ayebi nini oyo abongisi eloko mabe ekozala te topesa ye confiance. Très bien, voilà, merci beaucoup les amis. Patro Souka, tu vas mettre ma soto, tu vas mettre l'état de gestion de la ville province à Yakitasa. C'est comme si depuis Mboka, au petit Banda, à part tout le monde, la gestion André Kimbuta, il y a André Kimbuta. Sinon, le haut, c'est comme si tout le monde vous en est en Madame Moutou. Mais on y a d'abord au niveau de la régie, besoin d'éléments où il faut comprendre que chef de l'État, il y a une campagne électorale avec les Kambouna, où l'État lui a sélectionné la ville province à Kitasa. Peut-être là-bas, élément autonome, le va-mûtre que tu as mis belé, qui était en soi disant que vous avez mort, c'est mais c'est comme si le Cameroun est bandara depuis 40 ans. Mais tu as évité que tu as assisté pour les autres, pour les restes, ou estomac déjà sans qu'il y ait un écouteur de la gestion naïve. On a dit, on va balayer et on va dire, après, c'est pour que je vais en boucle, après, c'est pour qu'à balayer. C'est parti la réunion. Oui, habitant au président turc Ayakawa. C'est une anecdote. Tozo tambolane nazo accompagné na aéroport tozo sola na motuka moko na moni akitisi vitre apesi bakino mbote amatisi akitisi amatisi ka ndengwana mo akitisi mais na mona apesa sumbote ta otala la ville tantôt mataba baso de mouton to kiti et puis abaluka tuninga présent nana nettoyer la ville na bino na comprendre qu'à Azarota les locaux ngape nazari au monde. Abino naïb c'est non nabi bon naïb que gouverneur Azan pour parler na société mot turque d'ailleurs pour baya tout ça. Ah bien bon nga nazara pe maire ya Istanbul nazara na société moko boye bon société nina ngabino naïb kombote. Alors tant comme un aéroport c'est quoi zo que na ticket en avion na aide d'honneur Zaguana gouverneur Azaki. Naïbsa président justement gouverneur Yeyo. Gouverneur Yepsa président compagnie Nina turque APC Combo président oh mais kasi compagnon Naïbsa Gota Nazara maire ya Istanbul yangwana donc bozana bangwa bon OK nazo kende na Yepsa bangba barande mais banda kenda bon c'est pas lui le responsable. Problème est qui je crois na ville bagi na mbongote. Mikolo l'équipe parce que moi je suis dans d'autres na tout na gouvernement yo. Oh non, bongo, tout ça. J'ai donné instruction. Normalement, Bangin, Banini, tout doit venir. Mais bon, ça doit prendre le temps que ça prendra. Donc c'est un peu ça la situation. Pour dire que je suis tout à fait conscient, comme vous, que la ville doit ou mérite d'être plus propre que ce qu'il y a.
Merci beaucoup, Patrick Souka. Le chef de l'État, il y a un top Congo, il y a pe olandi reportage ya ba mituka oyo lelo oyo to moni tambo ebele awa ekakino embouteillage eleki na ba sens unique oyo le oyo to benga le serveur eleki na serveur eleki na unique kota le tout là parce que ezali lokola lokumu ya mwana mboka Daniel Bumba est réellement Daniel Bumba aza à la hauteur ya kopesa espérance ba signal. Merci na baimbo ka o baza kolanda défenseur ya République etango na lobaka défenseur ya République parce que mabeza mabe malamu zali malamu to auti kotala élément oyo bo uti ko balancer awa mokonza mboka wana zalaki toujours tango aza ko kema campagne électorale na campagne ndenge toyoki na monoko vraiment ezalaki déjà biloko oyo mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka azalaki déjà na ba projet oyo déjà apesaki na bandeko asengaki partout batirke pour que misala esalama même mokonza mboka ayebaki yango ke komanda no babiloko wana eza koya te mpo na ngai loko kolobake Kinshasa vraiment kini bopeto ezalaki eloko oyo ezalaki elingaki okende liboso mpe elingaki ekende à l'avant parce que mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka en tout cas azalaki déjà na biloko oyo déjà alansaki bacontrat oyo asignaki partout oyo kenga naza koloba ta moko vraiment na mboka na biso ifo sikoto bana koluka pe kopesaka vraiment bato chance soki topesaki mwana mboka Gentini Ngobila chance ya kokoba lisusu pour le moment mpo na ville bino bobundisaka bino non toyebaki te yango nga ntango nyonso naza koloba meme biso batinwa tomeka kosenga pardon na mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka parce que soki totikaki ye na bavideo oyo ndenge namoni parce que ezalaki déjà na fin ya mandat ya mokonzi soki déjà akotaki lisusu na mandat oyo na biloko oyo ba contrat oyo vraiment alingaki abongisa vraiment ndeko na biso Gentini Ngobila Mbaka nyonso oyo toza komona pour le moment ndeko Daniel Bumba aza kolinga arene na yango ezali ba projet to ba contrat oyo mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka atikaka awa parce que lelo toza na biloko ebele oyo toza komona ba mituka wana ezali société Albaraka oyo toujours mwana mboka Gentini Ngobila ba oyo baza koloba mpona kokreaka ba poubelle pour la créer ba sanitaire na ko créer na ba recyclage ezalaki déjà ba biloko oyo Gentini Ngobila atikaka yango na ba mituka ya assainissement en tout cas soka zalaki mais Kinshasa toza déjà ba pas ebele mais toye kozwa gouverneur oyo ayebi na yeba biloko yango te aza kozwa mais ayebi pena moko mwana na bino waka yango te soki naza koloba bongo par rapport ya kotala lelo mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka atikela biso ba njili brasserie atika belengesa mais lelo tomona bana ruta mokali oyo toza kolela Daniel Bumba aza kokoka même pas ya kosala route malgré il y a la présence du président de l'Assemblée provinciale nalobi président ya Assemblée provinciale tant nyonso naza koloba ndeko Levi azongi po Daniel Bumba azui vraiment kanyaka apesi na ba député provincial na biso batika ye mais bazali bato oyo bakokaki kozala te kotala lelo si réellement bato baza koloba ke banzela za kotongama ezali gouvernement provincial mais na kotuna gouverneur Daniel Bumba soki penza aza komona aza kosala banzela pourquoi pas ruta mokali onga naza kotinda ye asala aza kosala yango te c'est-à-dire eza ye te mais naza mpe kolancer awa vraiment lancer rapidement message oyo epai honorable nani Francis Balabala en tout cas babengi nga mpe bele na bana mokali babi mokali négligé basalaki basitting na bango bamarche ya makasi ngai soki na ye kolancer message epai na yo parce que naza koboya mokolo koya tanto modo de kopesa ma député moko ta kokota na ruta mokali ikozala pasi menga na yebi yo pozali moko ya ruta mokali kota na nzela o kaka na nini na badara o nzela kuta ezala te basengi mbala moto moni honorable wa nzela sala mais ruta mokali baza kolela boza kokoka kosala eloko moko te za malamu te yango naza kopesa longonya na assemblée provinciale ya Congo central ndenge balongolaki président assemblée eza te lokola ya Kinshasa balongola papi matezolo batia lelo mwana ya mboka ya kitoko pe baza ko continuer kokende kokwesa pétition contre gouverneur na bango nani grâce à bilolo oyo aza incompétent baza koluka kota moto ya malamu mais vila Kinshasa silence radio yango naza kopesa vraiment na déficit de maison ya IDPS on naza kobenga monsieur Nixon Nzinga na Richard Mavoka bambote belé na ebike bozawana Congo central boza bana IDPS na kosenga vraiment na prochaine élection ya gouvernorat
bande komi balé oyo baza ya IDPS pourquoi pas topesa bango po bameka kosala changement Congo central et bunda makasi depuis opposition sur le lot dans le pouvoir tomeka kopesa nanu bande ko na biso ya pouvoir basimba gouvernorat ya Congo central et kozala malamu bozala lokola ba oya Kinshasa te baza kokokate vraiment ruta mokali point na pesi mbote na ndeko na biso o naza kobenga gouverneur na biso yebi non na kopesa Chantini Ngobila Mbaka bokasa kina kopesa nani mbote na Chantini Ngobila Mbaka na batunwa kitoko za kosala pona parti na yo ya ACP na libanda ya mboka toujours loyal na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tout cas bayimboka ezalaki kaka oya bino défenseur de la République botika la malamu Nzambe abatela bino ngonga ekolo na magazine na ye vraiment na voilà OK bango na petit na basu OK bango. Voilà là, merci, je remercie d'abord le président Insino Kabamba, Papa Changu, Papa Changu, Tala Komateske, Rutumo Kali Bazakolela, Mama Kimbaseke, Calvini Onyumbe, Zawapi, Tele Bazakolela. Merci beaucoup, Naye Moko, l'ambassadeur business Guilin Soukou, l'ambassadeur business Guilin Soukou, ambassadeur business Guilin Soukou, ok, le marché liberté au Koutaye, où il n'a pas de cas dans Matina. Quand ce bouton au Koutaye, à avoir le président, ça pour autant oublier Dege Mambo. Tout ça toujours, Kimia Ezala, Bolingo Bomoko, Pandeko, Rutumo Kali, c'est Singango. Mon Mboka, Chantini Ngobila Mbaka, Bakino Bazole Layo. Mais il y a André Kimbuta, il y a Salake, la bourgmestre, qui va communiquer belé chaque fois que vous avez ressuscité dans Bango. C'est le Bumba. C'est pour vous la là, c'est ma bête aussi. Merci à votre soutien. Merci de Alédewa. Merci à Wilfried Samba. Merci à Wilfried Samba, merci à Ingrid Mateta, merci à Benjamin Kilunga, merci à Maman Sarah. Allez dire la position c'est un bac qui m'a beaucoup pas de souka la cadre sur le bain c'est l'intérêt à Congo. Congo et Congo ya ngai. Pas de souka de mon ya ka a pour l'intérêt à Congo. A ko la pour mon souci. Yo be ne ko la pas de souka, ya tu yango. Soko mon est capable de se coller ma bezali ko finga eki. Yaka la photo autour ya mbaye. C'est pour ça maïe la ko bakeli ko na ye. Il y a quand même merci à la fois passé au combat qui débat à la bouche ya EPRD. Je vous rassure maintenant le débat plateau parce que la secrétaire Mingayo ça maîtrise non mais c'est pas là qui n'anga te mais bazalaki toujours ko soutenir mboka na bango yango moni tango mona ki ndeko azako le ba contre mboka bakataki en tout cas la pesi bino ngolo ya pour continuer ka ko soutenir mboka na bango. Continuez de s'abonner massivement à cette émission de l'école officielle et en plus c'est abonné sur la solution avec un paquet de livres de édition au bout de ça pour autant. C'est un membre qui a écrit la souka édition au bas sur éléments autour de Okoma professionnel des médias, journaliste, caméraman, tout le monde terrain. Si même on a fait des formations médias indépendants avec un paquet de livres et dans 3 mois il est possible comme professionnel des médias. Moi à l'aide de je vais tout prochainement édition pour parce que je beaucoup petit bail. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097. Je répète, au plus 243 83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097.